Excellentes conditions télévisuelles à tous, chers internautes, vous nous suivez partout dans le monde entier grâce à Congo Live TV. Bienvenue dans votre émission, l'actualité du moment qui est toujours présentée par la vôtre. Aujourd'hui, je suis en direct avec le porte-parole adjoint du parti en vol, Mwanamboka Maître Rodrigue Ramazan et Tourobé de Masolo Italie politique pour Mboka Congo. Mais avant déjà de le saluer, j'aimerais dire un grand merci à l'équipe technique de Congo Live et pourquoi pas dédier, souhaiter tous mes vœux meilleurs à tous les abonnés de Congo Live TV. Je suis en direct avec Mwanamboka Maître Rodrigue Ramazan. Bonjour. Bonjour Madame Bassé. Merci pareillement ainsi que Bato Nyoso. Balandaka Congo Live TV Nanzela Nayo, Topesi Bango, Tombeli Bango Peba, Joyeux Noël, Pena Bambola Sikela. Ouvrons cette émission avec le discours du chef de l'État. Tolanda qui discours chef de l'État Salama qui n'a parlé de la nation. Mingi Balobi c'est un discours plein de loges, plein de mabanga, plein de bafleurs. D'autres aussi disent que c'est un discours vraiment adressé à la nation congolaise. Que pensez-vous de cela? Bon, nous, particulièrement l'envol, on n'entre pas dans certains détails qui ne dérangent pas personnellement ma banga ou bien ni voilà biso peneza problème té oza important pour na biso zali fond ya discours parce que biso tolandaka mingi makambo oyo sengeli koyoka oya liboso il faut qu'on reconnaître que zali rituel imposé par constitution en boka na biso et obligeant président de la République, na mbola soke aussi là, akutana na congrès, na ba sénateur, na ba député, na lisanga, pour être appelé sa discours sur le lengeli limboka et tambwami na mikolo oye à gérer. Na yango o biso to ko retenir mingi des alliés étaient biso parti en vol, to lobi était mokonzi mboka a eu courage lelo ya ko rejoindre position en vol sur la question ya révision constitutionnelle. Nakanisi baimboka mingi bazalaki komituna mutuna boni en vola ko bunda pona likambo ya ko bongola ba disposition quelques dispositions à constitution bazue ya lelo et la kisami na miso ya bato banso était révision constitutionnelle et ali réforme ya liboso esengeli ko salima na mboka pamba te moto ya yambo congolais ya yambo chef de l'état a lobby yango liboso ya ba député na ba sénateur était esengeli lelo to kende na révision constitutionnelle. Mboka Rodrigue Ramazani avant to comme vraiment na côté la révision constitutionnelle avec proposition na bino il y a des lycées sangane en vol mobimba mais côté lelo ko zala mona mboka molobeli pe na bandi to ka vraiment ba requête il y a Baimboka, il y a population. Est-ce que la population a vraiment causé un discours où ils ont rempli de promesses? La promesse de soi qui avant Mokonzamboka, Azwakiti, on a beaucoup dit. Les lots, on a quitté beaucoup à nourrir la population, on a ma promesse, on a ma promesse. Au moins, les bisoto, Jijaka Mutuna, ma promesse. To jijaka mutuna ba action na kanisi mokonzi mboka na kolanda mutuna na yo mokonzi mboka gérer déjà mboka pendant presque une année parce qu'il faut reconnaître que une année et kokoka le 24 janvier date oyo hier après ta qui serment à sika azwaki flambeau ya école mais kino lelo ya solo pour na biso a continuer na kati ya ba promesse alors que essayer ceux qui sama lobby ou pas tolobi tokozela action à lobby 2020 za mbula action ngana kanisi mbala nkama na leka na plateau ya yo na yebisa baimboka nyonso ke mokonzi mboka zana na campagne azoleka na ba action te tozozela ye na ba action na kanisi lelo ayoki lisumbela en vol pambate en vol ko beta PCT que esengeli na ye a gérer écolo esengeli na ya poser ba action e ko sala ete makabo kende liboso ye moko likolo ya tribune ya congrès a telemi pe a lobby ete ya solo mbula elekizaki ya ba promesse kasi 2020 à côté Nambula, il y a une action. Et ça, maloba yanga ite, et ali maloba ya mokonzi école. Biso la partie responsable. Toko jige na ba promesse te, toko zela 2020, toko talela ye 2020 ndenge nini akoposer ba action. Mais o ezali ya mutuya lelo, il faut ko beta penda c'était na dikamba. Combien de c'était à révision toko wa te bien était na bandi était vraiment en vol dans sengo makasi ba to landa ki discours chef de l'état a epengla ki côté ba singa moko lango ezala ki mo fait mune na kati ya parti politique en vol. Tona ki discours chef de l'état epengla ki vraiment réforme na qui vraiment a proposé qui va bander la élection de l'eau ceux qui peut-être proposition chef de l'État Isabelle bien accordé tourisme on a des cas en 2011
toloba boye eza te qu'envol qui na esengo po te chef proposition ya envol to mona ki chef d'état discours na IPP voilà maloba yo lobi eza ngate moto na lobi eza yo nde moto lobi ke envol qui na esengo na lobi envol a constaté te mokonzi ya mboka a rejoindre makanisi na ye biso toloba ke te toza laboratoire politique ya mboka o toloba ke te toza machine ya idée ezande ke makanisi o biso totiaka na mesa et obligeaka bato ata bakoboya ata na tembe ba rejoindre position ya envol donc eza likambo ya feti te to esengo na kati ya envol akosala nzela na ye tolance pétition na biso makambo kotambola lolenge esengeli sika awa mpona makambo elobi ya retour ya élection ya 2 tours il y a solo envol à militer na yango depuis mois de juillet lelo mokonzi ya mboka ekolo à rejoindre position ya envol tobandi na muta juillet parce que biso tosalaka politique na émotion tomoni lelo na ekolo na biso tomesai na bapoliticien sensationnel bakozwa mwa likambo moke batomboli yango balobeli yango moto me kasi likanisi makanisi oyo ya solo ekotambwisa ekolo ezalaka mpenza te biso soki tovandi toraisonne tolobi te mbilingi ya problème ya légitimité ezali question difficile ezali esengeli to résoudre to baliser nzela mpona élection ya 2020 wana borejo indirectement mokambi ya proposition ya mwana mboka Martin Fayulu tolobi boye Martin Fayulu aza libre ya kosala baproposition na ye la crise de légitimité sortie à crise tolobi boye aza libre ya kosala baproposition na ye biso to rejoindre position na ye te position na biso nde ezali position oyo ezali na cohérence position na biso nde ezali position ezali valable oyo soki oyo ezali pragmatique oyo soki tolandi tokozwa solution na nzela oyo bandeko ya lamuka to ya eside bakopropose ezali nzela ekomema solution te ekomema au contraire baproblème nde biso tolobi position en vol nde ezali position valable nde tolobi lelo il faut tozonga na révision constitutionnelle ndenge mokonzi ya ekolo alandi position na biso ya solo tozonga na baélection ya 2 tours basénateur bazala élu na suffrage universel direct gouverneur tout revoir mode il y avait élection il faut pas qu'on le dise pour gouverneur pour me compter écolo président Félix Tshisekedi a le bel qui mais a le bel qui proposition les alliés penza malamute il faut permettre makamota mola malamute oh on voit là qu'on proposer un mode des propositions pro pragmatique me compter écolo et à lobby élection gouverneur c'est le suffrage universel direct au moins élection gouverneur ko ça les mabomote pambate il y a liboso et comme ma écolo na kati ya bambilinga il y a mis le problème, il y a redevabilité, il y a responsabilité à la gouverneur et qu'on a mis en place. Et qu'on a consacré. Le gouverneur a répondre devant l'Assemblée provinciale. Et puis, ceux qui vont voter gouverneur na suffrage universel direct, devant les provinciaux, à cause de la sous-responsabilité. Voilà, quoi que ce soit, ils allaient empêchement. En cas d'empêchement, gouverneur a gouverneur ceux qui va voter à Zamoto à Koki Kobela à Koki Okuta na situation pour qu'on permettre sous sa gérer écoloté et que cela va remplacer mais si qu'on remplacer gouverneur na lolenge élection suffrage universel direct et qu'écouter sous mon sonomie une école et que ça la passe dès on voit la lobby il faut élection à gouverneur et les cas parmi les députés provinciaux ça veut dire il y a un boy tous à la candidat gouverneur il faut y aller bosso aux à la nan élu député provincial si manayang autant la liste na bino on va présenter bino comme candidat député ceux qui boza au moins à 15% et à siège dans la 4 Assemblée nationale ou des autres permettre que na cadre ya budget politique possibilité que ça là alliance na niveau ya Assemblée provinciale et seulement pour que permettre élection à gouverneur et les Kalalenge Yamalam. Donc proposition on envoie la zone pour ça les alliés propositions d'ailleurs ils ont permettre que système administratif n'est organisé régionalisme constitutionnel et à la maintenir. Mais oyo mokonzi école a proposé qui to bato mususu ba ko appuyer élection à gouverneur na suffrage universel direct et comme même abiso vers fédéralisme alors que école les allons nous prendre dans likambo anate. Yango tolobi proposé chef de l'État qui comme un risque était yango tolobi awa na présenté ba risque na lobi ya liboso économie la redevabilité à gouverneur devant ba élu mususu pas ba teye pas en option peuple yo posa en option directe à peuple na roya vous expliquer pas na le là boni kokoso liboso kokoso ami balé ezali été élection à gouverneur na suffrage universel direct et que ça a été et que ça a été système administratif même si ils allaient le régionalisme constitutionnel et parce que les lots ceux qui te communent un système où il y a fédéralisme et que les gens ont un soloté il y a mis ça ceux qui te communent un suffrage universel direct au comment on a été mon gouverneur Azamoto akoki kobela akoki kutana na ka obabengi empêchement définitif ya ko diriger école mais ceux qui
à comme la situation est que et c'est qui remplacer et que c'est quand on a l'élection population a voté mais mon solo et réalité et que ça la charge bien que personne en vol toujours reconnaître que solution est solo pour l'école au Congo c'est qu'il y a un fédéralisme mais c'est ngeli na biso to ki on a li poids to ki na mba de to lobi na mon conseil école atala na nosima ayoka sous proposition en vol à lobby élection il y a gouverneur na kati assemblée provinciale parmi les députés provinciaux oyo bazali na kati ya liste et remplir au moins 15% ya siège na kati assemblée provinciale pour que élection ezala crédible to renforcer la légitimité il y a gouverneur na kati il y a assemblée provinciale pour te éviter ba crise qui na ba Congo central na ba Lomami na ba Ituri en vol à une proposition aux alliés pratique et pragmatique. La proposition chef de Roson on a bambemba to na bambilinga bilinga ça en 2011 na likambo ya élection à deux tours la kanisi ya mwana de butunana yo ceux qui tozo na deux tours est-ce que bilinga bilinga ko salema oui ça en 2011 oui ça maki na 2006 na kanisi na 2006 parce que pour na 2006 de tour une élection à deux tours 2011 to comme une élection il y a tour moko te lelo a démontré pour ça qui so argument comme quoi na 2011 mon soleil a quitté pour encore organiser l'élection il y a deux tours le people sous que l'élection il y a deux tours ils ont cabolé l'école. Mais les gens qui analystes ont constaté que l'élection, il y a 2006, écoutez, qui manquait, et ceux qui manquaient dans mon solo école, que l'élection, il y a 2011 dans 2018. Donc, le problème, en réalité, c'est mon solo. Le problème, c'est que le Lengeni va gérer Seni. Parce que dans 2006, il y a un programme, il y a plus de programme d'appui au processus électoral, PACE. N'est-ce pas? Et ça là qui y a des gens qui collent de la Macambo, il y a élection. Au moment le marché public électoral, et ça là qui possède par appel d'offres, conformément à la loi. Différence de ça, en 2011, en 2018, les années. Au moment était marché public électoral et comme il de gré à gré. Yokani, mais Yokani n'a pas tout ça de gré à gré, mais ils ont surfacturé. Et si c'est que la 100 000, qu'on a mis 1 million. Mais en 2006, tu vivais à Kimbutu, moi, Salamakina, le Tshisekedi de père, au Atiki, Amnaye, Manakimia, Joseph Kabila, Mbutu, n'a trouvé ça qui vraiment, et Simba qui peut vie et la population congolaise, les lots, Mokonzambo, Gazo, Senga, vraiment, Tozo, il y a les sous-sous, mort d'homme, moi, ton vivre en côté. La quantité que tu peux vivre à mort d'homme, à mon sens, tout ça peut évoluer. Population de maturité, même acteurs politiques de maturité. Ce qu'on a dit le l'élection l'élection qui n'a il faut qu'on respecte Martin Fayulu. Azan n'a pas droit à Azan pour le baquet à gagner qui élection. Et ça droit à y a gagner qui élection. De l'autre côté, tout le monde a dit président de la République à tenir discours conformément à la Constitution devant le Congrès. Martin Fayulu a dit qu'Aza élu. Et ça droit à y a. Beaucoup ont exemple de liberté de pensée et d'expression à y été. Azan a droit à y a. Il est mon conseil école. Mais Félix Tshisekedi dit Azan mon conseil école dans le lingue à la Constitution, pas battre à niveau cour constitutionnel, Makamboana ici là. Mais il faut qu'on tique à Martin Fayulu dans Makambo et à ça là, le lingue ni à Kotambo. Mais oh c'est important, il faut que la démocratie n'est pas écocoba. Tokokola, tokanisite ke bilinga bilingo ya pambate tozo risqué ce qui toke quand le système élection à tour moko tokoma na élection oyo et kopé sa biso président de la République élu avec 20%. Pour les majorité simple, majorité absolue. À 15%, il suffit qu'il y ait un de l'équipe à la pourcentage de l'équipe présidentielle. Aujourd'hui, imaginez vous la présidente de la République élu avec 15%. Et bongo, ça veut dire une affaire, il y a 85% de la population, ils ont reconnaître le pouvoir en été, ils ont un problème de légitimité. Bissoto est opposé à problème. Bissoto est opposé parce que l'accent au essayé de poser solution. Solution il y a likambo wana et que Wuta na bozongi na élection il y a deuxième tour. Le Lenge Mokonzamboka a rejoindre la position en vol et ça dit que l'accent lelo du point de vue politique, na niveau de la classe politique de manière unanime, Bissoto tout ça lelo converger na position ou en vol à Zouaki. Batonio sur ma monnaie pour battre ça retourne nécessité opportunité bakanisi le rôle à mon kondi amboka o ya ko gérer école à lobby en web lelo ezali opportun to kene na révision constitutionnelle na récité imbécile lelo o mokonzi amboka zo mourir population kana promesse ko bandela pe élection des tours et non plus car promesse de éviter ce ko kisama ou pas ce qui lelo to komi petit 2023 proposition en vol mokonzi amboka vraiment ko kisi yango te. Biso tozana ba promesse te biso en vol. Ce qui me konzambo ka sala ba proposition et ça le lenge ya kanisi ya sali ba projet to ba promesse et ça le lenge ya kanisi. Mais biso en vol tozana proposition te tozana action.
na ngongo on a koyebisa yo envol aza na action to déposer qui depuis le 19 août proposition de loi portant révision constitutionnelle et ça déjà na parlement to koma ki déjà mikanda to komi makambo nyonso proposition o to koloba lelo to kobeta lokola lisolo et ça na parlement depuis le 19 août yami balé envol à lansaki et pour ceux qui parlement a accordé en vote a adopté en vote biso envol tous parti politique donc il faut réfléchir dans ce qui était tant que le biso qui va député ba boy ko accompagner mais bon ceux qui va député ba accompagner na boy ko kende na soki na zali acteur politique na ko beta masola ba fait politique ezali de déposer qui loi na biso proposition de loi na niveau il peut bel et bien être accordé ou pas il y a on a lobby ekoki et bon ce qui est salami na boy ko kende na ba supposition to ba supputation wa les ali bato ba sala ka politique ya ko ya balabala ndi ba sala ba analyse na ba supposition na ba ni ngana tikali concret de déposer projet vous allez débattu débat au sein de niveau Assemblée nationale fait politique les actes têtus et ont les montrer que classe politique de manière inanime et ont converger dans là où on voit la kisaki les wana de fait politique mon kondiambo kalobi donc il y a une révision constitutionnelle nayoka qui peut quelques membres FCC bazala qui contre babi était il faut qu'il y ait une révision constitutionnelle nayoka qui peut bailler opposition sous balobi était et sengel to donc par là fait politique ils ont démontré biso noir sur blanc que batoto ba ko se converger nzela moko mesika o etali likambo ya kolekisa yango to kolekisa yango te et comme likambo ya ba députés nationaux procédure pour na biso et kolanda cours normal na Assemblée nationale na simana yango tokotala oyo koya tokoyeba koloba makambo oyo ko kanisa wana na ngonga wana avant les machines à idée toko bundaka pour la révision constitutionnelle to mo espère ko bunga ma lomba to le bibo biso ezali un important les ezali ko yebisa population nzele sengeli alata ko yebisa ba politique nzele sengeli bango balanda non pas tout ça le contraire biso on voit tous machine à idée to l'accent de la kolanda to kanisi de le bato ba kolanda déception ko yate biso to ko ça la démarche républicaine na simana yango chacun de nous face à l'histoire chacun de nous face à la république a la responsabilité à tirer mais biso to ça quitter na o ezali devoir na biso ya ko démontrer la direction qu'il faut suivre oh d'ailleurs Mokonzi Mboka lelo à rejoindre position au envol à Pesaki au mois de juillet kino lelo na kanisi na niveau wana motuna penda il kamwa pas c'est ça insulté en vol du point de vue pratique parce que tolobi biso tozana ba promesse tozana action habité ya liboso yo kanga mama Graciela te déposer proposition de loi na biso na niveau Assemblée nationale yami balé to lancer officiellement pétition to bandaki na chop lelo Kinshasa awa ba kupanzana na ba commune ko collecter ba signature yami satu kala mingi te semaine ko landa délégation au comité national et kokota kwango et kokende tichika donc to koloba makalami te ba fédération et ba coordination conformément à communiqué à Souka au secrétaire général na Jean-Marc Mambidi Koloboro ba ko lancer officiellement pétition biso tozana ba action tozana ba promesse te tozana ba action to yebi lo roni to lingi pona ko motuna mo yotaki ba molandi moko ya ko live ba bitundela ngai maître Rodrigue Ramazani na 2023 to vivre en vol na majorité te. Au moins, lelo envol azali parti politique azana ba alliance na biso ezali na cadre ya ensemble pour le changement kino lelo to kusala na ba munzela moko makanisi ya 2023 to kusenga na ba nyos bato nyos ba kolanda ba imboka nyos bazala passion envol les a parti etambolaka conformément à la statut nae kalamingité congrès à monene kozala convoqué parce que d'ici 2022 il faut te convoquer congrès. Mais quand on a le bien vraiment envol la cadre moi na kuzuma moké na côté à majorité. Te wana ezali to bani eza makambo bato balobaka mais to kopesa bango information était molandi alanda o alobaki yango que envol uta salama kino lelo parce que mon conseiller à partir de honorable de lycée Sanga Tonga Longo MLC parti à opposition avec ça la partie à côté na kati opposition qui non les autres en opposition bateau bakati sanga mo bazali mo ebele mais biso qui non le to garda constance donc ceux qui le bon robert masolo ya ba parti politique et opposition ils en a constance parmi bango ils en vol donc masolo ba beta kiza masolo kwa balabala masolo ya bato anzela mais bato balandela ka masolo politique ba biso que constance plus constant qu'en vol à alité. Les autres sous en direct na maître Rodrigue Ramazani tout le monde qui mona mboka Martin Fayulu akuma qui vraiment depuis dimanche na mboka ya
RDC précisément Bela Kinshasa to moni popularité ça là qui na mon amboka Martin Fayulu ya lobby né les autres popularité et Mati lisusu et Baki Sami lisusu et ça moi danger politique te ça danger te Martin Fayulu ko ça la politique le lenge ya yebi ko ça le la yango ayaki na aéroport ba militant na yi na kita bo condiment ba yaki nango ba Mati et ça liberté so peut possibilité encore tirer na cheval et ça m'a pété et ça batu ya parti na yé na plateforme ya yé ba s'organiser pour te ba yambaye et ça m'a pété biso to moni problème wana na quantité na za penda membre ya SIDT ni ya la muka pour te et tant que moi na mboka molobeli ya mona zo koloba ya on a na za penda na ba quantité pour na ba ndenge ni makamango le kamaki mais oh c'est important ça tout le monde qui moi na mboka abima ki ekolo azongi bayambie et ça peut m'appeler ça malam azana ba partisan na ye ba continuer ko yambaye asa la politique na lolenge oye ayebeli ko sala ngo biso pe en vol to ko sala politique na biso likolo ya makanisi to ko poser makanisi o ko bongo na ekolo lobi to ndaki vraiment na kati ya asala ki moi alobela ki balimboka na échanger alobi lelo oyo mboko ezoko bakaka na crise de légitimité soki ya proposition na ye lelo oyo mboka à répondre auto adoptant au titre ko bakaka na crise ya lobimbo ezala ta crise de légitimité na kanisi sur ce point là école ici avancé ce qui y a solo na kolobango avec beaucoup de pincettes pour ngai na linga kolobama solo pointé ce qui a solo Martin Fayulu le baki yango il faut que le ba été lelo école ko avancer to comme d'outil alternance démocratique au sommet de l'État na kanisi de kalami était débat sur la révision constitutionnelle et pour ça les mapoté de trouver solution à problème on a crise de légitimité au moins depuis soit en vol tout ça la choix ba problème ezali mais tu décides qu'on va dans la problème tu décides qu'on loue la solution nga étant qu'acteur politique nga étant que futur gouvernant à l'école na koki ko vanda te ko luka ba problème na vzali wana ko manyola makanisi ya ngai pona ko pesa ba solution biso to lobi o ezali solution ezali ko revoir constitution école na biso lelo na kanisi classe politique na zo ko insister même Martin Fayulu est d'accord que lelo il faut que na ba réforme peut-être lelo ko kabola biso mo mki ezali procédure biso to lobi ezali il faut les calendrier ba institution pour que bikamwane comme lelo classe politique ezala Martin Fayulu est d'accord qu'il faut ko revoir constitution o ezali important lelo ezali Martin Fayulu azo rejoindre position en vol Félix Tshisekedi azo rejoindre position en vol souka na mo classe politique ezali esangani na sima en vol pour te tomber na bomana na ba imboka msuba lobi lelo moment na mboka Martin Fayulu ezali ko incarner Tshisekedi le père bon ngala ko la popularité na sa façon ya obligé ngai na sala na loba makambo oyo ezali penza na mutuna makolo te ngala lobaka ya makambo rara na mutuna makolo na lobi boy Martin Fayulu ba partisan na ye baza libre ya koloba ete Martin Fayulu nde Martin Luther King baza libre ya koloba ke Martin Fayulu yende Gandhi baza libre ya koloba ke Martin Fayulu yenda ko incarner Etienne Tshisekedi yokana no tuninga nyona lobi bato ba koloba baza libre ya koloba yango ki Martin Fayulu baza Martin Luther King aza Gandhi aza Etienne Tshisekedi toko pe ça va toute liberté d'expression na bango te ba lobo bango ba kolobiza malamu mais pour na biso ezali important ezali ete Martin Fayulu aza mwana mboka a décidé ko sala lutte na kati ya opposition asala lutte na kati ya opposition ndenge akosala yango ezali penda malamu mingi mais o ezali primordial ezali que classe politique eza unanime lelo na sima ya ba réforme on va la proposer na kanisi to kokende ko bongisa nzela pour être lobby élection 2023 au Martin Fayulu à cause la candidat et à la élection madame lelo comment de valider lelo na 2023 c'est pour placer vivre vraiment de valider l'union c'est plateforme la muka o apposer libaya to que la division na kati ya plateforme wana la muka ya moto lobby boy na yebi ko analyser makambo la mukate na za mutala mukate na lobi boy biso o to proposer moi na loba makambo la mukate na yebi na makambo la mukate tambola raté na loba makambo na bango ndenge ni ya on a lobi yokanga makambo na ko loba mama biso to proposer révision constitutionnelle na détour pour nani ceux qui Moïse Katumbi ngaza la candidat à cause de la candidat ceux qui Martin Fayulu ngaza la candidat à cause de la candidat ceux qui Jean-Pierre Bemba pas ko ba condition aux la candidat à cause de la candidat ainsi de suite bato on so ngo za ba candidat to kenon etumba ya premier tour to bondi to ndongwani so ba candidat batikali mibale ba alliance salami ceux qui Moïse Katumbi ozala na sima ya candidat ceux qui ozala Moïse Katumbi mutakubima candidat na deuxième tour to sali ba alliance na sima ya Moïse Katumbi to na sima candidat ya côté mususu et puis totali etumba ya deuxième tour lo lenge nini ekoleka wana na solution so le monto to eza mutu
Et ça mon tuya makasi ba téléspectateurs ba kolanda biso il faut ba yoka. Et ça mon tuya pamba te ceux qui toquent une élection tour moko milinga. Moïse Katumbi candidat tala no ba nyo sona candidat to risquer de voter président de la République à 5%. Pamba te ba o ba kozala wana ba kozala moi bigambe. Nde ko senga to zala na deux tours pour élection de Kamala. Olobi mona mboka délice ça n'a pas kotia libaya en vol na tu couper sa réponse na likambo otuni na bibo en vol a décidé à venir politique pour la 2023 na congrès pour l'instant tant que congrès est tenu tous ça que se maintenir na ba résolution à bureau politique na biso pour l'instant ça d'actualité te ça lisolo te ça appelle mécanicien biso nanoté biso makanisa biso zali mbongo na école biso ça la politique pour na biso te tout ça la politique pour na école lelo o mona mboka Moïse Katumbi ba niveau ba travaux pour na kobanda vraiment parti politique ne comme le parti politique mususu comme ba vouloir parti politique ebele et ko ça la été à moi et créer moi bilinga to moi zuwa moi mokete na popularité à Martin Fayou. Bon, on a beaucoup de considération on a membre ensemble pour le changement on a zolo banakansi en vol alors bon utamo kala na kanisa comme pengo ba bino ba pandisango bino ba journaliste ko sala musala ya bino ya ko informer opinion en vol utaka alors babo mokolo plateforme ensemble pour le changement comme un parti politique en vol à cause souvent ensemble pour le changement bokobenda toloba yango kala va ko ba sizo et salema kala eza sur actualité te yango na beti c'était na bibo bino ba pandisango bosunga ba téléspectateurs bo pesa ba mo information envol ici a sa position na question wana Yasmi Bale Moïse Katumbi azali citoyen congolais azana ba critères nyonso esengeli pour na kozala na parti politique bino boninga za na parti politique te il faut un parti politique na azali libre mais biso tolobi bo tant que parti politique. Donc, à cause de la partie politique indépendamment ensemble pour le changement, les camotés, en voilà, les camotés, on continue à l'accord autour de signer qui peut être beau. Mais ceux qui agissent ensemble pour le changement, à bon moment, parti politique, biso en vol, tous prêté à léguer autonomie politique, biso, tous ali parti autonome, tous allons nous léguer biso tout le monde à l'école, tout le monde à l'école, en vol, à Kobenda. Et là, au bout de mon ça la matin, les lots, au bandaki vraiment le monde à Moïse Katumbi, mais mon était vraiment linga beaucoup la monde à Naïmo, n'est pas cola, en vol à Benda. Les alliés Kambo à moi les faire soutenir Moïse Katumbi, tous les membres et ensemble pour le changement, et une colobatek est en vol. Azaï sous parti politique ah toi ça la comme la révision constitutionnelle yo moni et le Moïse Katumbi nasim toi moni le ensemble pour le changement nasim toi ça la comme en vol toujours responsabilité na biso comme en vol to décider qu'aucun tant que le va comme réduction en train de vie de l'État passant par la réduction des émoluments des élus toi que le na label mususu te toko na label na biso en vol donc ils ont démontré autonomie politique na biso indépendamment na ba plateforme oyo tozali donc toza parti autonome Moïse Katumbi bien tolbité azana liberté tant que citoyen congolais ya ko ça la partie politique o yaye après ça peut makanisina pour na kotambola mboka azana leader mokete azana leader monene après ça ba plateforme ba makanisina pour tambola mboka les o comme on a mboka Moïse Katumbi azala ki pe wada ko tia ko appuyer en vol ko soutenir pe tora kiminge à en vol na financièrement les autres monde en vol la benda des vous allez reconnaissant te wana zama on a ebisa ki yo awa on mboka tolo babosolo otuninga motuna na pesa ya moi financièrement Moïse Katumbi azala ki financier bon les autres ils vous allez reconnaissant na pesa ya musika otuni motuna na ko pesa motuna yo bien no yangai na kasi ba téléspectateurs ba koloka biso malamu na lobi bo na kati ensemble pour le changement ba parti politique ezali ebele donc Moïse Katumbi a financé ka en vol te botika robeta masolo ya kwa balabala na lobi bo ça vous allez irreconnaissant botika obeta masolo ya coin ya balabala wa mopandisango bobeta masolo ya solo mopandisango sengeli teto zo masolo ya ba rumeur ya WhatsApp Facebook ngana za acteur politique ya ba WhatsApp na ba Facebook mais bosolo beta bosolo ya ngoyo na ko on a boka Moïse Katumbi azala ki ko financier na bonamo bambongo na ye na lobi boy en vol azana siège naé sur 135 avenue de l'enseignement à Luakayango Yemoko a futa mbongo pour la déplacement na biso en vol pour la déplacement na biso to kende ba chop pour tout ça na makambo belé na ba mosolo na biso Moïse Katumbi za contribution Moïse Katumbi za partenaire politique auto décidé qui ko soutenir comme candidat président de la République
n'a insisté na BTCT. Le fait pour na biso, il y a pour soutenir Moïse Katumbi. Et il dit que to komi bana Moïse Katumbi, comment ko kabela biso mon solo. Non, toza na accord politique. Na kasi maturité politique, il faut côté na biso nyos. Et ça accord politique pour la gouvernance, pour la élection. Accord politique, et ça y était le avertissement. Déjà. Est-ce qu'il y a un monde à partir de Moïse Katumbi? Lobby déjà, alors ça qui va travaux qu'on a. Alors ça va travaux. Est-ce qu'ensemble pour les changements, est-ce que Moïse Katumbi, résolution Bimbabi était ensemble pour les changements et comme parti politique à Moïse Katumbi? Boni on go ba ke biso to benda biso to bité. To ko benda na condition moko. Ba moko ba ko na biso ba yoka. Ceux qui ensemble pour le changement, ils ont une plateforme électorale. Autre signé qui va accord na Djobo, va accord on les apprécie. Il s'agit d'une plateforme électorale, les partis politiques. Moïse Katumbi a était à Bongoli comme parti politique. Dans la condition d'envoi la Kobena. Mais ce qu'on a été à ça les partis, on a peu ces exemples lobby parti dans comme on demain pour demain. A comme ils membre ensemble pour le changement. Trop bien dans la politique Cameroun. Trop ça na kati, trop militer ensemble. Les Kambambo, quand ils ont dit Kambo en vol à Tchakande, moi, ma canisi di colo, des personnes qui ont mis la mitou à battre. Biso to za ba parti o to Tchaka ma yele di bosso, ma canisi di bosso, bozoba et à la rapute. To za ba acteur politique, on m'a comme réseaux sociaux, au monde arabe sur la quantité. Les lots, au Bobi Voitina, confirmera ma carrière politique entre Denis et Sangana, mon amour Moïse Katumbi. Ceux qui envoient les biens d'aller. Conflit pour l'année. Conflicté. Moi, la Bible, toi, tu as pour ça la analyse, na spéculation, sauti. Et bon, ce que ça. Mais le Moïse Katumbi a lancé, problème est alors qui réellement qui a envoyé. Maman Graciela, Bayimbo Kabakolanda Biso, il faut te respecter, bamoto za la sérieux, tout ça ba analyse, na makambo ezali na bisika evandi. Soki na bandi koloba soki. Et bon on peut soki et salamité. Pour nous les gars salé, mais bon au ça aspect à soki et salamité. Ya on a bien na acteur. Comment est-ce qu'il va Imbora qui a obimisa et beaucoup à lobi a ça la partie politique na yi. A lancé ba travaux. A tikali koloba ata mokolo moko teto ba travaux en ici pour le baquet ensemble pour les changements et comme parti politique. Mais tu sais quoi na. Donc yo les gars ensemble pour les changements comme son parti politique. Nde wana makanisi nayo soza makanisi na ngana peut-être soza makanisi ya bato bazali kuna na Lubumbashi bakosala ba travaux peut-être na suka na yango komona Moïse Katumbi sali parti politique na demain pour demain et kotipe na kati ensemble pour le changement to kobelit sikona ngolo ba bon soki au moins soki sala mbo to kosala ba soki te biso to lobi boy biso tant que parti politique du point de vue politique to lobi to za na ba accord na ensemble pour le changement na Moïse Katumbi parce qu'il faut te soutenir candidature naie ndenge to yokanaki malheureusement régime où tu koleka et boyaki mais accord wana sali était tous dans la plateforme aux alliés force politique lelo tant que plateforme na biso ezako démarrer na makambo to yokanaki na Djobo to ça na likambo te poza likambo ko yokana soki esali était ba décider bato bazawana na kati ba décider ba changer connotation à ça pour les changements comme un parti politique il y a leader Moïse Katumbi biso tolobi bongonde eza violation il y a ba texte tokokota makambo wana te pona nini tokokota te tozali parti républicain qui respecte de texte toyokanaki to tiaki manzaka tokoki kobongwa na lobby na tongo te kaka boyi soki violation ezali eza droit na biso ya kotia réserve ya koboya kokende. Mon amour Rodrigue Amazani, le au parti politique qui a Moïse Katumbi qui réellement va travailler et s'il peut comme Karandenga Lingi na coalition cash FCC le lengue boni nakala na banion so passe tout le monde qui m'a bilinga qui vraiment entre l'ancien président ou ancien interview Joseph Kabila Kabange na mon amour Moïse Katumbi et ko bouger parti politique n'a été vraiment et ko permettre à moi et ça vraiment dans le lengue ma cantine et bon, jusqu'à preuve du contraire, Moïse Katumbi, non, abus mécanicien, il la partie. Pour l'instant, il va travailler pour débailler le mécanisme, pour créer parti politique. Mais si Manango, FCC, cash, ceux qui parlent au Canada, parti à Moïse Katumbi, bon, au moment où la politique, les alliances se font et se défendent. En politique, on est adversaire, on n'est pas ennemi. Pas ça, bien ce qui le Moïse Katumbi la partie politique a estimé que c'est important à ça l'alliance na FCC cash pour repexer pour année avant moi pour alors bana pour année. Merci tous comme vraiment la souka émission abisso actualité du moment les lots moi na moka Rodrigue Amazani pour le bilan et chef de l'état les positifs ou négatifs.
nakanisi na ebandeli tobandaki yango na cadre ya discours na sur l'état de la nation. Bilan à chef de l'état lelo il faut kobeta c'était que le baïté a démontré biso suffisamment qu'à la volonté politique ebele. En tout cas volonté politique azana ngo ya kokabana ya koteka. Azana ngo vraiment ebele. Volonté politique ezali. Mais et si quand on dit gouvernance les aïna moi pas quoi ça pour yemo ka reconnaître ngo ezangate. Nga ba ba fake news te na ba comme réseaux sociaux. Yemo ka reconnaître ngo likolo ya tribune. Il y a un congrès ici quand le député Bazalaki était 2022 vous allez année à action. Donc 2019 Bazalaki minimum année il y a pas promesse. Il y a un autre lobby gouvernance n'a peut-être péché dans niveau d'action à cause de rattraper en 2020. Depuis ce temps ils allaient malamu. Biso pas moins de juger na ba promesse exacte. Donc aux élèves 2020 ils allaient année à action. Total ya kota na action, total ya bunda pour te kimi kota na beni, total ya ndengini ya bunda pour que gratuité d'enseignement soit effectif, total ya ndenga ko bunda ndenga ko développer secteur il y a énergie parce que ça là qui promesse on appelle likolo na tribune assemblée nationale, total ya ndenga ko sala ete makamu nyoso ya promettre biso mo ebele et koki kokokisa mana okipe bato mususu balobi 914 promesses déjà. Nakanisi, Mokonzamboka à reconnaître qu'ils allaient important, les lots a comme à la action. Donc, bilan est qui nous les lots, ils allaient mingi bilan à la promesse et tourner dans la volonté politique. En tout cas, pour nous, le monde. À l'exception qui est volontaire au bon moment qui est mais école le bon moment mingi dans action. Mais ce qu'on s'appelle lecture, il y a budget 2020 pour constater que le problème est moins épelé. Il y a un européen dans la tribune de l'Assemblée nationale, à ça qui est la promesse. Bah pour nous avons ébélé na budget. Toujours espérer que Makambo ne soit promettre biso et que na cadre ya budget on a 10 milliards ou à promettre biso. Encore que reddition de compte, il y a exercice budgétaire passé, ils ont démontré biso que budget oh ils allaient qui prévu je crois une affaire à 10 milliards et quelques de francs congolais, ils allaient qui exécuter kaka na cadre ya la dépense ils allaient exécuter dans une affaire à 9 milliards donc déficit ils allaient 9 milliards et quelques de francs congolais. Donc déficit et ça là qui déjà. Ce qui capacité la mission et mobilisation à recette. Et budget 10 milliards de francs congolais. Capacité la mission sous 9 milliards et quelques de francs congolais. Ça veut dire le budget à 17 milliards et quelques de francs congolais. Et à la pour capacité la mission et mobilisation et sous na 9 milliards. Bon, total non nini. Tous là, nous avons prophète de malheur te, tozonga awa. Na reddition de compte, il y a budget. Et bon, on te repense à ça. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, l'actualité du moment. Vous avez qui bel bien avec Maître Rodrigue Ramazani, le porte-parole adjoint du parti politique Envol. Merci Maître Ponatan. Envol a un programme qui a quoi annoncer na balandini au soya congolais. Na koyebisa na balandini au soya congolais ba Envol Kinshasa, coordination de Kinshasa, a lancé qui déjà officiellement collecte la signature pour la pétition sur la révision constitutionnelle. Alors ça qui est le 30 novembre dernier. Dans Ngongo on a Koloba, cadre on a biso na 24 fédérations tous allons na Kinshasa, basé un programme bien élaboré. Donc bakoya na banda kuna bino, bakoya kotala bande kuna bino ko sola ba on ikambo révision constitutionnelle. Ce qui bomoni était likambo et tout bino motel. Et que bolingi ya solo tous en élection à 2 tours. Ba sénateur batika likambo kanya kapo ba comme ba sénateur, ba gouverneur batika ko corrompre to combattre corruption. To sengi na bino ba imboka nyonso sika bokolanda biso soki bomoni ba membre na biso en vol ba koyibaye ba kozala bien identifié na ba fiche na bango bo accompagner signature ya sur la pétition sur la révision constitutionnelle wana nde likambo motuya o en vol a memi na motema et puis ya mibale ezali to bunda po ete école ba institution école etika ko lia mosolo à l'état ko lia plus de 80% du budget national est affecté par la institution mukoni ba ko développer mboko mukoni ba ko investir ata ba promesse ba ko sala biso ebele et ko démontrer que ba institution e ko zora be mosolo yango to lobi le biso combat na biso en vol les amis bali to kitisa motango ya l'état tika ko zwa mosolo ebele na budget ya mibale to revoir constitution pour que ko na biso et tombe. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission. Merci infiniment à l'équipe technique de Congo Live. Quant à moi, je vous dis restez branchés en composant www.Congo Live TV. Abonnez-vous massivement. Meilleurs vœux à tous les abonnés de Congo Live TV. On se retrouve à la prochaine pour un nouveau niveau. Au revoir. Merci. Au revoir.